nzamba ko sarate biso to yebaki que Peniel a finir beau parce que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Peniel azaki na se ya envoûtement makasi parce que akomaki instrument au diable a utilisé pour apengwisa batu. Combien de personnes oyo babongola mitema na banzembo ya pasteur Mike bala na église na ye bamona loboko nzambe na nzela banzembo ne bazala édifier bamusu babika na hôpital na banzembo na ye mais bayoka biloko bayoka ki wana après bapengwi babungi yo sengi bolimbisi siko batu wana nyonso sort na bango ezani to prophétie nini okoki koloba pona mboka Congo oyo to bombe mission oyo to ebiki tango kokokisama émission etikali kutu libela po eleka na Libanga TV eleka na YouTube eleka pe na canal Futur Facebook na biso page Facebook donc etikala libela. Le problème pour Mboka Congo, la première des choses, au photo Dieu a confirmé que le président va faire son deux mandats dans la paix. Et ma changer parce que donc message oyo prophète Emmanuel. Ils ont un message au petit panzani. Ils ont un message président Fachi. Président Fachi, président Félix Tshisekedi Tshilombo. Bazo combattre élection et ça les maté na biloko nyonso bazo sala ba est biloko boye mais nyonso ane zo wa kimia dans quelque temps mais élection ko leka bien pe président o leka na deuxième tsoni ka futa batika makama ba stade obi ke évangile la Congo lalaki voilà na kumisi nzambe marqué ba bazo ba ke ba musicien de ba pesi ba pasteur goût ya okota stade et ça problème té mais tout tombola Yesu na Congo makambo fanda et c'est très important to posana ka makama miracle to komanga na ba makiona mais lelo na campagne de salam na stade to moni ba vrai miracle to mona ba coca original batika ba beki kala ile so ko sabino nzamba lobini ni pona mboka pona batu salami mais lelo na ebité na moni pe matanga nete asana bon moyi mais na oluke amona na se ba prophétie o azalaki ko pesa yaki ba prophétie ya nzamba mais ba prophétie ya lelo na ebité au sakola lokola pétage to prophète Denis le songa na yebi o biso nyonso to yebi na monde Denis Lesi wana o ya tondisa ba stade de martyr Denis Lesi o ya tondisa palais du peuple action ça na 16h mais déjà 12h place exacte et tondi Denis Lesi wana o yete voilà o eza Denis Lesi wana en tout cas bandeko ba olanda biso so bom kutani na prophète Denis Lesi boye que tozana besoin na ye na Congo appelle so ba moto appelisa lelo to mona ke sunte place à Kenda na yebite azo kayope na émission so prophète Denis Lesi Kenda wapi na so luka prophète Denis Lesi o atonisa stade de martyr o atonisa masamba débat na Brazzaville Denis Lesi o ya nzondo nde tozo luka lelo nazo luke na mona ke sunte ça fait 5 ans ça fait 7 ans na mona so prophète Denis Lesi même mouvement ya francophonie où esalami awa et confirmé makambo batu minga libanda batu minga libanda babanga kikoya baebaki biloko ba kidnapper baebaki biloko kuluna insécurité mais nzambe a confirmé président événement ya francophonie parce que ebandeli tisuka incident salamité mupaya moko ta ye ba yibi téléphone mabe moko salamité nyonso l'équipe bien sans prophète Emmanuel yope obeta stade de martyr. Stade de martyr, tu obeta mokalamité. Ah bon? Parce que le problème est ali, batu o bazana miso molimo, faut pas comprendre que ça la lecture y a temps. Voilà, shalom, shalom, salut spécial à vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle ou à l'endroit où vous nous suivez. Je suis là, Betty Massengou, l'international. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux en ce moment pour nous suivre. Nous sommes en direct sur Libanga TV, sur YouTube, en même temps sur Canal Futur News. Abonnez-vous massivement sur notre page Facebook Canal Futur News et sur notre chaîne YouTube Libanga TV. Voilà, merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, salutations à vous et salutations en tout cas à tout le monde. De partout, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, je vous salue, je vous aime beaucoup, que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Voilà, je reçois pour la première fois l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Mbumba, en couleur.
hein, prophète Emmanuel Mbumba en couleur. En tout cas, pour la première fois, tu as bien une émission, mais et la dernière fois, donc vous découvrir une émission Oyo. À chaque fois, tu as un poto bébé là, sujet nyonso Italie, makambu ya bonzambe, sujet d'actualité lié na makambu ya nzambe, en même temps église nae Miefa, donc veut dire mission évangélique, les fils d'Abraham. C'est situé sur l'avenue Rigini, donc référence Triangle Campus en face de l'école Saint-Joseph. Donc et ça juste quand on a Salongo, donc na Rigini plutôt, na Rigini. Voilà, le numéro de l'homme de Dieu c'est le plus 243 89 98 88 801. Alors retrouver tane masolo et belé o ezo leka vraiment na makambu ya bonzambe en même temps pour la église nae Miefa. Voilà, salutations aussi à l'artiste parolier, l'artiste musicien parolier, Serge Becherel. En tout cas, mon frère, salutations à vous et bien de bonnes choses à vous. Champion Kayembe depuis Dubaï également, je pense à vous, mon grand frère chéri, ainsi que ma maman chérie, maman Cathy Batissa. Voilà, nous commençons déjà notre mission. Prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Bonjour prophète. Bonjour. Bonne santé. Amen papa. Santé ça bien, Nzambe. Azosala biso ngolo en tout cas tout va bien. Voilà, Miefa Mbumba. Miefa Mbumba za malamu. Nzambe va continuer ko sopa ngolo. OK. Amen. Un mot na bande d'oiseaux na biso pour la première fois. Ba monyo na émission na biso na banda na bango bisika nyonso o bazolanda émission o ebisi bango nini avant d'entrer dans le bain de notre émission. Un mot d'abord na bango. En tout cas, beaucoup de salutations à vous. Ouais. De partout dans le monde. Beaucoup de salutations. Nous vous aimons tellement beaucoup. Ouais. Donc, c'est votre humble serviteur, le prophète en couleur, Emmanuel Mbumba. Voilà, amen, prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à les acquis présentation l'homme de Dieu. Toyambié, tozolobela makambu o etali. Actualité zoleka et en même temps makambo etalipe église nae Miefa oza awana eza na Rigini donc voilà l'homme de Dieu pour la première fois toyambi en émission actualité eza vraiment ébélé mais ngana olingana no bandeko bazolanda biso oyo bamoni pour la première fois bakoki ko reconnaître ndenge prophète obandi musala oyo quand vous a prophète na église Miefa 8 autour le bango tout à l'heure là mais ndenge nini nzambe aza ko salela yo to kota wana penza pour ba miracle zebela avec prophète en couleur Emmanuel Mbumba mais quand pour fongoler la bango penza ba comprendre qui est prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Merci beaucoup maman. Oui. Donc je suis le prophète Emmanuel Mbumba, le prophète en couleur. Oui. Un prophète de ministère, donc un voyant où Nzambe a établi dans Katamboka Congo, Sala Moussala, pour sauver la vie et bateau bazana ba problème. Parce que chaque ministère, Nzambe benga biso d'abord pour la édification ya corps ya Christ. Peuple de Dieu bazala édifié et puis nous sommes appelés pour annoncer la parole de Dieu. Et troisièmement, tous allons ba prophète des ministères. Donc tous allons ba prophète oyo Nzambe asali biso ngolo to kota na conseil Nzambe to mona makambo ezo ya lobby po ezo sama na kata ba vie ya bato pour na co-orienter bango. On a prophète balabala te. Un prophète au Nazali établi, j'ai un ministère. Moussala Nazo Kamba, église Miefa, c'est une grande communauté maman. Oyo, tous en a ville, il y a Kinshasa. Na Kinshasa, tous en a 4 églises. Na Brazzaville, précisément, na Pointe-Noire, tous en a Moussala Moko, na Siafumu. Puis tous ali, na Luanda, na Palanka, juste na Jbomba fidèle. Donc, Moussala Ngwana, to Botami na papa Modimo Moko, papa Nanga Modimo Zali, le big prophète Emmanuel Lumbu, le patriarche du sacerdoce de la RDC, église na Bandal. Donc c'est lui qui m'a consacré, c'est lui qui m'a orienté dans les choses de Dieu, qui a bimisi na la flèche. Donc Nabandi Moussala Nzambe depuis 96. Na 2012,
batenga maboko bakonsakre nga pe papa libéré nga lokola ministre pe na sala musala o nzambe bengelanga. Donc voilà un peu na mukuse histoire nanga yango wana. Donc nzela nzambe tamusiso. Voilà, en tout cas to moni nzambe tamusiso nzela moko vraiment malamu makasi parce que eza na bato moko bazaka bato to ba sai na nzambe baza ba fils moko ba oh abimi papa molimo pamboli ta bimi na fenêtre quoi ba rebelle ne to lobaka. Mais yo bimi na porte on a bénédiction ya père spirituel na yo et puis on a prophète ya balabala te o to mona na nzela la kisa musapi oyebi ke ba kome belé ebele ba mona ba baby c'est la maman na mona ibala voyage donc ba prophète wana balabala mingi bazaka banganga kisi mais ba koma na bango lelo ba prophète tango na binga na za prophète des ministères na za prophétiseur te to côté na balabala aza kola appareil moko machine et bota la prophétie yango moko. Na wana za musala nzambe te wana baza ba prophétiseur to aza na balabala aoluka lipana kolia alors azu instrument ya kosala voyant cela veut dire terme voyant ezalaki terme ezalaki mingi kozala utilisé dans l'Ancien Testament balaki kobenga ba prophète ba voyant allons consulter le voyant. Le monde yango Saül tant papa na tinda ki luka pampate ya papa na ebungaki ba akomi na ville ya Rama ba bisi ki ya un voyant ici et voyant place azaki un jour avant ya voyant nzamba bisi ki déjà ko yamba mutu moko ayo pampate bungi mais tsayi mafuta komisa ya mokonzi. Donc voilà le terme voyant et le terme prophète eza eloko moko. OK. Là tu as ba prophète abalabala na ba prophète de ministère nzamba benga pesi bango ministère prophète. Voilà, c'est bien dit, c'est bien répondu. Merci l'homme de Dieu pour na ba précision. Surtout bande ko belé hein. Donc boye baraté et ça na ba prophète abalabala na ba prophète ya ministère. Et ça pe na ba prophète mususu ya réseaux sociaux, ya network. Donc ya les kaka na réseaux sociaux. Asa na ministère mon côté, asa na église mon côté. Donc yé penza réseaux sociaux matin midi soir. Il y a réseaux sociaux na réseaux sociaux. Donc moi différence wana ezalaka. OK. Merci beaucoup l'homme de Dieu prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Voilà. Toujours continuer la question à biso. L'homme de Dieu on obi tout à l'heure que ça prophète ya ministère. Mais to moni epelé à ba prophète o lelo bazo leka na balabala. Et belé bazo na ba réseaux sociaux oyo to benga ba mususu ba prophète de la nation, ba prophète pétage. Baza vraiment moi et belé net prophète Denis Lessi oh comment on prophète pétage. Ba prophète baza vraiment moi et belé. Un mot d'abord par rapport à ça. Tant yo tala rabango. De vous-même on le barani. Maman eloko moko il faut te comprendre lelo na ville de Kinshasa et de partout dans le monde na kati ya ba regroupement nyonso ba infiltré bazana toujours. Au moni la plupart ya bato lelo bazo mibenga ba voyant ba prophète baza bato to yebaki bango lokola banganga basalisaka bato tant ba mouvement ya réveil et yé na kati ya mboka na biso bato wana nyonso bakangi ba porte na bango bosalisaka bato ba yé na ngamu na biso bakomba ba prophète ya moni ba dégâts et commis tellement mingi to komona ba prophète musu ba komo sala bana basi ba consultation komo senga même na mwana mosombaga mais yo za prophète prophétise des choses ozomona ye mora consulter intérêt ya nzambe za ata la sora za vierge intérêt ya nzambe za vierge te alobela mutu likambo oyo eko edifier te eko corriger no te nzambe soka opesa prophétie a opesa a opesa yo passé, à expliquer au présent, à expliquer au futur, à pas passer orientation, il y a makambo fait seulement. Na pèse exemple, prophète a dit que non, na olati sengle ya rouge nase. Après esalini. Rien. Moutana bezo aye balikambo ezotungisa yebe solution nini prophète a memeli po azulango solution. Tu vois, la deuxième des choses, batu ebele baye ba koti na kati ya monde oyo ya évangile, baye ko luka lipa ya kolia. Voilà. Yango zomona mutu mususu tanga zalaka païen asimba mbongo te tanga komi prophète mutu oya a travailler pa na ye parce que la kimi na mbongo na ye mbongo yo offrande bandimba pesi transport ya mutu ateiba sont des infiltrés au baï. La deuxième des choses et loko o sali lelo évangile ya Congo pe bilan na biso na domaine prophétique ezala zéro ezali ba papa o bazali boso na biso. OK. Maman ngai batambuli mabete
mais ba changer makambo comme il se doit. Ba papa na biso ba dit na bala l'exemple. Ba papa Jacques Vernon. Quand bazalaki côté biso message ya croix pe ya repentance. To monaki pasteur azote ya bandimba bato bazo lela. Bato bazo buaka masumu bazo ya epa na Yesu. To moni ba bar ekangami ekomi ba église. Mais lelo ba église ekomi kangama ba bar ekomi ko zonga pe masumu ekomi ko se multiplier. Pourquoi? C'est parce que Nzambe permettre ngana lo bango bongo Nzambe asali erreur apambola basala Nzambe. Tant basala Nzambe papa na biso daki tala pantalon munene. Tala tata leka leka na makolo bazo te ya évangile pour na mbongo te offrande te. Évangile ezalaki fort. Mais tant basala Nzambe bapambolami akomo ke moi Dubai ya latimo pantalon sur mesure. Ake poto aye mate ya wana message ya croix ya repentance et ajouté. Comme quand j'étais au Bénin, tant nazaki na Cameroun, tant nazalaki na Los Angeles, tant nazaki na Miami, au moni elambo na lati eza pris nango autant. Est-ce que batu longwe bandako ba na ba problème ba yebe ba valeur yelamba pasteur alati ou bien ba yeba yo ka la vraie évangile de Dieu ou eza capable ko bongola ba. Exact. Voilà. Exact. Voilà, yango évangile baby. Vraiment, vers ça. Mutu aya ayen évangile asala combo après akenaye. Yango zomona mutu mususu abatami évangile mais misala na ye ekobime ko yebana tanga ozo elevation bo kombo na zawo luke yebani siko na zongi na monde nanga. Yango zomona pasteur musu ayebo azarani musicien banakala. Mais alati po ya ki prophète après quelque temps a comme une musicien. Voilà. Mutu soye alati po ya pasteur po asala combo après lobi a comme une sapeur. Mais vous pensez pas que zo baby c'est la bino pe image bino image et baby makas. Nzambe abimisi bino na sika par rapport ya ba ene na bino lo ba baby c'est li bino déjà. Évangile et baby, mais nous sommes venus pour recadrer les choses. Amen. Nous sommes venus pour recadrer les choses. Nous ne sommes pas des prophètes, des serviteurs de Dieu pour l'argent. Nengo to comme na évangile nengo baby maman mon pasteur akoya atei 10 minutes mazu 4 heures du temps ya kusenga mbongo mbongo donc il y a service mon tuteur dans l'église abimi ni na verset ni ne loko abimi ka ne loko moko faut sala boye na peso boye na salo boye la mala la teza pri boye évangile et baby et na batu ebele et na bana Nzambe ba na biso ebele balingi suko ya be église. Abiso na kekuna na ebi na ngaka eza mbongo lisolo mususu eza te mutu ayina kaye po akoma na église mateya mais akomika verset na thème mais contenu eloko malonge ya te ya masola Dubai ya masolo ya ba musicien moki pasteur ateni na yebi na ete akoyeba nini po kuna kende apesa mbongo après ba betele masolo mususu oya ba vie ya pasteur na ba voyage na ye. Voilà. En tout cas, prophète Emmanuel Mbumba en couleur, est-ce que beaucoup ka charge wana? Charge wana toko kokango yango moni nzela beba ki déjà na ba ine na bino ba nzela ebebi bino boye lelo bozongi sango penza na nzela bozongi sa bandimi motema o bazala ki nango ya kala ndenge olobi wana prophète ozo teya to ozo prophétiser mundi mazo lela eza mission Nzambe apesi biso yango zomona vent prophétique vent ya ba prophète bakso ba prophète eleki siko to komi na vent doctoral omona mutu asali campagne sans prophétie sans kosambela pona malade mais azo teya kaka évangile to moni ba docteur Louvre asali azo sala tourner na kati ya vie ya Kinshasa sans prophétie, sans prier pour les malades, mais t'es évangile. Parce que quand l'évangile est bien prêché, tu n'as pas le temps de prier pour les malades. Parole ou ano yotei et kobik sa maladie, et ça plus que la prophétie et prophète en couleur. Prophète Emmanuel na bonga manan parce que est-ce ba question ko takande yango yo et mission oyo batu balanda rango batu bazaka vraiment béni na ba différents pasteurs ba lekarni mission avec Betty Masengu l'international et là comment on l'a vu tout à l'heure là sans miracle sans prophétie au tei parole oui c'est bien bon côté à parole batu be pe balingaka ba yo ka libana Nzambe mais tolo ba vérité. Prophète Emmanuel, lelo banzimi balinga miracle. Nous tous, nous aimons bien le miracle na église na rolo bateke nana maladie moro boye ndeka na yaki na yoki parole na zongi ka bongo. Photo somo ba tikotak, to zumo ba tikotak wana to o ba sala nzai ba lobaka.
Donc, prophète Emmanuel, un boumba en couleur, il y a vraiment au théâtre, au sein de la miracle, au côté de ministère, comment va miracle les autres, comment va témoigner, ça l'a vraiment béni. Mais, quand on va que Moutaïe, ayoki ka parole à zongi, ayaki de malade à prostate à zonganang. Ayena malade à cancer à zonganang. Ayena chômage à zongana chômage. Et là, comment vous pouvez la prophétie. Les miracles, nyons et vandi na kati ya parole. Si la parole de Dieu est bien prêchée, le prophète va prophétiser à l'aise parce que parole est vendue. Miracle que salema. Parce que moi-même, je suis un prophète, maman. Nako bando sakola leloti tonge ko kana to sakola to kata te. Mais to ko tsa prophétie likolo ya parole de Dieu. Parce que prophétie est bimi na kati ya parole de Dieu. Miracle bimi parce que Paul azoloba évangile na te bino evandika na ba parole simple te. Mais ali accompagné na démonstration ya puissance de Dieu. Ce qui muta yoki parole, foi et latie. Koka tellement prophétie et ko bima et ko pesama sans problème. Donc d'abord c'est la parole, après la parole prophétie yé, miracle yé, puissance yé, biloko nyonso et landami. Amen. Donc voilà l'évangile vrai et correct. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Mbumba Mpouleur. Prophète, toko tesko non pa na yo moko. Olobiango très bien, osa vraiment prophète ya balabala te, prophète de ministère. Non zozonge na mo wana po non se pena no mingi. Prophète de ministère. Osa na ba makambo belenza mapesa. Tolo ba ke prophète pas koko za na do miracle, don la parole, don ya prophétie, don ya quoi encore? Et ça na ba doni. Ba don za mo ebele. Ba don ze ebele. Donc mutu moko ko s'appelle ba don nyos. Net yondo za na. Oui, donc, eloko nini il faut bana nzambe ba comprendre lelo basala nzambe nyonso tozana no un ba ministre de la parole. Après tu esko ko kabwana na ba ministère na ba don mutu musu aza pasteur mais azwaka pe ba parole de connaissance soka yebiso likambo sala mi bom mazane pasteur asakolaka me chaque jour te asakolaka me heure nyonso te mais c'est un pasteur parce que jamais ko kamba bato ozala avec. Ça veut dire si tu es responsable toza mo kambi kodim lokola ba pesi responsabilité à bana nzamba ko lakso pe makambo ya bana ozokamba chef de l'état akoki pe ko zwa makambo mboka po yenda okamba biso ako nzamba ko révéler makambo to mona président a yena stade assemblée akabi mboka na maboka nzamba. Ça veut dire quand tu as une responsabilité aux ana charge à batu nzambe azali obligé ya ko peso orientation pe ko l'action même ba problème ya batu na bazana. Voilà donc na président de la République faut nzambe pas fungula. Il faut mona ka makambo Congo akofanda ba bon ministère tel et rotambola boy apesi orientation apesi mondo de par rapport ya o ya moni o yende liso Congo. Voilà mais tout le monde a ba président de la République net président na biso ko leka kala abengi saka ba pasteur abengi ba prophète bobondela pona mboka nzamba lobi nini net yondo za ba président de la République pe a Hollande mission to bato a cabinet ba membre moko première dame na biso mama Denise Niake européen ko lo ba que non to bengi sama prophète Emmanuel Mbumba en couleur allo ba makambo pona mboka eza mabete toka foka président ye moko le fa monama eza mabete président ko mona nyonso te vi ba responsabilité mais il faut azala na liso molimo o ezo pese ba point clé en association na basala nzambo bazali. Nous on a prophétisé sur le pays makambo salema on a des députés on a des cadres au baza pembe na biso bazwa ka message ba matisi yango pe ekomi ozomona quand bien même ba mususu baza motema na malamu te ya ko pesa yo opportunité pesa message ya nzambe kuna mais on parle net atoza tozoloba toyebi ke yana ba konzi moko mibalo ko landa ayoki penser ya nzambe pona mboka ekomi et sauver mboka mais ça si jalo kumute en fait eza si jalo kumute donc nzamba pesa liloba moko pona mboka Congo surtout élection yango kala te to okeni na élection toza déjà na période électorale to mona déjà ba député déjà ba bani déjà ba campagne na bango to mona déjà président de la République également peut azosa la campagne na ye liloba nini to prophétie nini okoki koloba pona mboka Congo o to bombe mission oyo to ebike tango kokokisama émission etikali kutu libela po eleka na Libanga TV et na YouTube et les na canal futur Facebook na biso page Facebook donc etika la libela. Le problème pour Namboka Congo, la première des choses au photo Dieu a confirmé que le président va faire son deux mandats dans la paix.
et makambo changer belé parce que Amen. azali mutu oyo donc message oyo biso prophète Emmanuel oui ils ont message outi panzana ils ont message président Fachi président Fachi président Félix Tshisekedi Tshilombo bazo combattre élection et ça les maté na biloko nyonso bazo sala ba est biloko boye mais nyonso wana zo kimia dans quelque temps mais élection ko leka bien pe président ko leka na deuxième mandat voilà mais eloko moko ezali ya pasi ko lebisa bato ezali la moni ba politicien ebele oto yebi basala ba kombo ba carrière na bango esili nzamba pesi président une nouvelle équipe ya bato na ba travailler te basala te ba ozala pembe na ye pona ko changer makambo belé parce que deuxième mandat ozala plus meilleur que le premier mandat ya président. Donc voilà, c'est que nzambe atalisi mosala. Amen, amen, amen. En tout cas, on est en prophétie. Nzamba talisi Moussali Nae, le prophète Emmanuel Mbumba en couleur, a le bien très bien. Je pense message o eto bomba émission o etikala. Si ko total soki nzambe nae asa ya solo to asa ya lokuta. Soki nzambe nae asala ka to asala ka te, mais moi je suis vraiment sur la foi et je vous rassure encore hein, donc que nzambe ne asalaka message à pesi nzambe wana o alobelie et kokisama afin que to témoigner monene ya nzambe et message o ekoma tina présidence to ebike mosali na nzambe akokoma tikuna. Merci beaucoup. Voilà. Tozo évolué toujours na Moussala ou l'homme de Dieu à Salaka. Prophète Emmanuel, numéro naïsa plus 243 89 98 88 801. Église naïsa na adresse moko awa na Kinshasa nanu, na Rigini, na juste au cas de référence Triangle Campus en face de l'école Saint-Joseph. Voilà. Et puis église naïsa susuna Luanda, Moussou na Brazzaville. Donc l'homme de Dieu a payé ce numéro na nga na payé si pas pour payer ça mais bandeko bolingo soutenir l'homme de Dieu na payé ce numéro ça peut afficher wana boko benga na numéro wana de partout en tout cas boko zoyer na WhatsApp boko komelaye en tout cas nzambe aso salama kasi kati na mosai na nzambe oyo prophète Emmanuel Mbumba en couleur asa prophète des ministères prophète ya balabalati. Voilà l'homme de Dieu. Message au celui qui est côté bateau hein pour nous sentir silence moko donc on sentir bateau bazui penza message wa message où tu pas dans nzambe et yaka pour convaincre OK et yaka pour ça doubleté message où tu pas dans nzambe et yaka y convaincre et puis on reconnaît un vrai prophète dans la zone de la campagne au quotidien. Amen. Tout ça na awa tozonga na janvier après l'élection. Voilà. Au bandela image oyo au bandela question. Amen. Oye bakenza mbaloba. Amen. Tozonga wana susu kandi mosai na nzamba lobi na année prochaine na mois de janvier après l'élection totale asko yo makambo oyo ya lobi. Mais un mot pour na est mosai na nzamba. Est jusque là est ezana problème. Est ezali batu bazana sima nde bazo sala makambo wana na objectif ebele. Voilà. Bazo wela bozui pe bazo combattre surtout l'élection et ça le matin. Parce que ça na soulèvement mo rezo lingi salema mais nzamba kanyango déjà. Voilà, nzambe déjà kanyango. Donc le quoi nzambo yo akalma ki tempête hein donc ton mbonge ya ki apesa ki tempête. Haha, nzambe déjà pesé. Est-ce que ozo yebake même mouvement ya francophonie ou esalami awa et confirmer makambo. Tout pour ma wana l'homme de Dieu. Batu minga libanda. Makamba francophonie. Batu minga libanda babanga kikoya baibaki biloko ba kidnapper baibaki biloko akuluna insécurité mais nzambe a confirmé président événement à francophonie parce que ebandiliti suka incident salamité mupaya moko ta ye ba yibi téléphone mabe moko salamité nyonso l'équipe bien sans problème sauf que zaki na ba incendie mi balé ya moto donc l'organisation était d'abord bien et la deuxième des choses nzamba yuki le sambo parce que soko ke na site où ezalaki na
na Académie des Beaux-Arts. Awa francophonie, site la francophonie, le pango ekangami moto bandi kopela bako le pango bazala kite. Et heureusement Nzamba pambola commandant Oscar, commandant sapeur pompier, il y a RDC Mobimba. Quand moto ane pedi le pango ekangami na Académie des Beaux-Arts, ba sapeur pompier bazala ki ba sauta même mire pour bakolo le pango bazala pour boma incendie wana. To moni incendie mi bali salamaki na clinique universitaire kuna na campus esika francophonie salamaki incendie moko salamaki na cabine ya courant. Et puis ba sapeur pompier bazalaki wana ba bomi moto wana. Donc Nzambe azalaki na mouvement oya francophonie. Et prière na biso comme même après 4 ans francophonie ezonga suna Kinshasa parce que pesi valeur na mboka et puis esali ke makambo ebele nana kwa kondima stade ya 20 mai. Et ko koma lokolo eza wana. Match ezobetama na butu okwesi tonga oloko tiango. Une fois nazalaki na stade à 20 mai ba 22h namoni mai ezo manakati ya pelouse ezo mata ezo arroser pelouse ya momoko makambo boye to boya mopwana. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu en tout cas. Bande Kobozo Landabiso, je pense ebele balobi trop makambo itali francophonie. Tout le monde m'enseigne dans un EP donc il va soutenir vraiment francophonie récit total en tout cas biloko maman Jeannette Bakisa la Canada, voilà maman Lekinanga donc Leki maman la biso maman Kati Bakisa. Maman Jeannette Bakisa na PC bambote maman soutenir l'homme de Dieu donc prophète Emmanuel Mbumba en couleur pour IEP à soutenir à soutenir président Fachi Béton et surtout dans ma prière de qui peut message à PC à président ça la 2 mandats donc ba ça sous mandat na homme et les canabo pété donc élection ko les kana kimia bitumba nyonso mo bouloni Nzambe déjà à maîtriser en gros vraiment merci beaucoup l'homme de Dieu olobi makambo francophonie. Et là, c'est vrai, francophonie, c'est vraiment récit total quand on lobby en gros pour Toyoki Bitumbate, Toyoki Ninite, Batumbi, Babanga, qui surtout francophonie, et qui na pembeni na série au Makababa, qui n'a pengé, ils ont régné, oh, qui n'a pas, moi, Bima qui bakangi, oh, qui n'a pas, boy. Mais ton moni francophonie et l'équipe, nous sommes l'équipe malade. Même bah makambo lobi wana o incident ngeo sala ma ya incendie wana et yokani même pas et yokani te parce que Nzambe azalaki vraiment na contrôle ya francophonie. Voilà Nzambe yoki le sambo ba sal na ye et l'organisation ezalaki vraiment à 100% très bien sans problème to balié balali na ba condition bien to yoka li solo na procès ya Vital Camera ba maison préfabriquée mais francophonie pesi biso occasion to mona ba maison préfabriquée ba sali liboso stade à 20 mai vraiment bijou. Donc bravo na président naza mutayi dépesté mais na yoki Nzambe a convaincre nga kazali naza dépesté naza vraiment apolitique na parti politique donc voilà, merci beaucoup à l'ingénieur Dav Moubama. Nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Prophète, Olobi Makambo Pele, il y a francophonie, au PCP, prophétie, à nation, prophétie à Mboka, il y a président Fachi Béton, à Obi Malissous, une élection, Oyo. Mais le prophète de la nation, c'est un prophète de l'Élysée. Oh, tu bien un prophète pétage. Parce que la prophétie, on appelle ça quand les Aranango, donc la prophétie, on va le putain, et là qu'on a pour prophète Denis Lessi, Ezali et le Komoko. Problème Ezali, le prophète Denis Lessi, c'est vraiment un prophète de tout. Oh Nzamba Bengi. Mais Denis Lessi, oh ngana yebi, oh to mona ya pétage et a été. Ah bon? De tout ça, on a deux Denis Lessi. Ah bon? Denis Lessi, il y a prophète, on a Denis Lessi, il y a pétage. Donc, parce que Denis Lessi, on a yebi. Oh, biso nyonso to yebi na monde Denis Lessi wana. Oh, ya tondi ça ba stade de martyr. Denis Lessi, oh, ya tondi ça palais du peuple. Action ça na 16h. Mais déjà 12h place exacte et tondi. Denis Lessi wana oh yete. Voilà. Oh, ça Denis Lessi wana. Ba prophétie o azalaki kopesa. Et yaki ba prophétie ya Nzambe. Mais ba prophétie ya lelo
nayebi te aosakola lokola pétage to prophète me nga nayebi prophète Denis Lesi oyo akala lelo nayebi prophète Denis Lesi te nayebi te so akenda wapi nayebi te prophète Denis Lesi en tout cas bandeko baolanda biso so bomkutani na prophète Denis Lesi boyebisaki toza na besoin na ye na Congo apelisa biso bamoto apelisa lelo tomonaki soute place akenda nayebi te so prophète Denis Lesi akenda wapi nazoluka prophète Denis Lesi oyo atondisa stade de martyr oyo atondisa masamba deba na Brazzaville Denis Lesi oyo ya nzondo nde tozoluka lelo nazoluke namonaki soute ça fait 5 ans ça fait 7 ans namonaka so prophète Denis Lesi te donc naokama bayebisanga pétage mais nayebi pétage te nga nayebi prophète Denis Lesi naoluke mama so moneli ngai so moneli ngai waneza pétage ya Denis Lesi waneza monsieur pétage mais Denis Lesi tozoluka prophète Denis Lesi nde tozoluka mais frère pétage monsieur pétage en tout cas nga nayebi ete non namona yebi ete soki omoneli ngai antuka olakisa ngai ye mais nga naoluka Denis Lesi oyo nayebaka na Congo Denis Lesi alobi prophétie ya mboka esalemi Denis Lesi akoyebisa bino nzambe alobi nini mpo na mboka mpo na bato esalami mais lelo nayebi te namoni mpe matanga nete aza na bomoi mais naoluke amona na se. Voilà, merci beaucoup, je pense. Le message passé et le message bien capté. Toi qui message, il y a prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Donc il y a le billet, ça va Denis Lesi mi balé. Denis Lesi o anzondo. O to ebi atoni ça va stade, o appeler ça va message koki ça va président la biso il y a honoraire JKK président la biso sénateur à vie. Ah bengi ça va moi pesi message pe amboka koki ça. Wa lelo donc on est là frère pétage. Ya lelo za rasute. Ya lelo za rasute donc Denis Lesi lelo za rasute. Frère mo bimisika ba benga pétage yende azolingala ta kombone meza yete. Voilà. En tout cas, la prochaine émission, l'homme de Dieu, prophète Emmanuel Mbumba couleur. Prophète nous souvient au Dima. Na Congo, ba prophète baza ebele ya solo bazali ebele. Mais le côté basé belé mais faut tout la nuance parce que bato libanda le basé belé prophète mais c'est quoi bato libanda bandi mansu ba prophète à komote pour na ba aventure na makambo ba moni mais eloko na ko loba avant na tangelo 5 ezali boy ba prophète à lokuta baza mingi mais na kati ya lokuta ba vrai baza nzamba ko sacrifier mboka komo mubimba to pesa monga ba prophète à lokuta voilà c'est que na kati na bango ba vrai baza na mboko parmi les faux il y a le vrai oui na kati ba vrai prophète bazali tomoni ba big prophète Emmanuel Lum le patriarche du Congo a sakola pona le moloto aza frère azelote oya koma to yebango en avance na sando na kasavubu donc big prophète a sakola pona ale moloto ba prophète a solo bazali tozomona ba prophète Joe Grace o bazo sala fierté ya domaine prophétique na mboka Congo oyo baza na nzambe ya solo baoloba makambo esalema ba prophète bazali ebele. Bakoti si pétage. Est-ce que pétage écoute bien dans ma zambe? Écoute. Ah bon? Bakoti ça peut makionode. Oh, mutu moko afandaka na bandundu, boye na ina Kinshasa, o azalaki aveugle. O afandaka na soki na Kasai, boye na ina Kinshasa o obeta na nini, croisade na stade, o commissaire Koka. Parmi ba makambo oyo, ezotinda biso to bando lekato dénoncer et biloko lokwa ba mankiona. Ils ont diminué valeur ya nzambe tale bela nzambe munene okosele makamu ya koka or nzambe wana za capable ya ko telemisa ba koka sans problème mama ngana muna ozoteya osakoli te ozoteya mais matia na yo e ma prophétie pa mutu mususu ko asimba na motema ozoteya koka tiki beki ye moko na matia biloko to moni pa ba papa aidi na bala l'exemple yango wana donc toujours dénoncer tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu vont utiliser qui ont nzambe azalaka. Voilà, prophète, autant que vous avez deux. Ah, donc on a continué. Na 5. Waouh. Ouais. Na 5 deuxième balai. Oui. Troisième, tu as un prophète Emmanuel Mbumba. Voilà, un prophète de Dieu. Voilà. La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Ah, donc, vraiment, heureusement, Dieu est bon au mitangi déjà. Pour Wana, on a confirmé.
prophète ya solo vraiment. Voilà, l'homme de Dieu, rapidement, pour tourner ma question, je suis qui est déjà rechuté, hein. Aussi qu'il y a 2 prophètes, il y a 3 na yomoko. 2 on a rapidement. 2 on a une émission prochaine côté. Voilà, tout bon, merci beaucoup pour votre unité, mes opétas et vos apaisements. Dans l'émission Torozana Prophète, pour continuer 2 on a. L'homme de Dieu, tout quand on a concurrence ekomi pe na mosala na bino basali na nzambe ekomi tina makambo ba stade des martyrs totomona évangéliste Kabundu Alesa abetaki stade des martyrs si pas un évangéliste bato yo baye barata za évangéliste Kabundu Alesa abetaki stade des martyrs ekomi au plein asali plein to moni pe susu évangéliste susu mususu kiziamina kibila beti su stade des martyrs o asali plein zongi boye keboye o miracle keboye zongi boye donc moi polémique on est comme pe na ba stade des martyrs to mona lisusu Pasteur Mike Kalamba il pas ce stade nae date déjà le 27 juillet 2024 hier parce que beta stade des martyrs yo pe prophète Emmanuel yo pe o beta stade des martyrs to kobeta mokalamite ah bon parce que problème ezali batu o bazana miso molimo faut pas comprendre que ça la lecture ya temps na évangile tozaki na temps prophétique ou ba prophète ba maki en désordre ba pasteur ba prophète ba docteur ba comme ba prophète na minute au vent prophétique et comme koleka même sur la na ba radio ba prophète ba sakola na ba radio mouvement ne comme leka o nga prophète o yeka kambala moko moni o boy ezo leka to comme une avance ko mutunyo so comme docteur à parole aya ko te batala sabatu la vraie parole aya ko corriger ba base o ba papa ba tia mouvement musu eye eza mouvement ya ba stade de martyrs. Et bandaki na ba musicien le côté na ngamba ba salanza ce n'est pas une concurrence mais ça mouvement ya temps donc na minute ba action solennelle et bandi e mabete donc ba musicien ba beta na bango ba pasteur pe ba beta na bango et ça mouvement ezo beta parce que biso no tozo na sima tozo beta ba stade des martyrs to tombola Yesu na Congo mama obi ke banda ba général sonika futa ba tika makama ba stade obi ke évangile à Congo lalaki voilà na kumisi nzambe malgré ba bazolo ba musicien ba pesi ba pasteur goût ya okota stade et ça problème té mais to tombola Yesu na Congo makambo fanda et c'est très important to kosana makambo miracle to komanga na ba makiona mais lelo na ba campagne salami na stade to moni ba vrai miracle to mona ba coca original ba tika ba beki kala. Mais mouvement wana ezongi tout le monde action évangéliste Kizamina Kibila que je salue de loin c'est vraiment un papa on a ndimaka parce que na mona authenticité pendant na kinaki 2e jour na 3e jour ya campagne tout le monde ba malade ba out hôpital bazoya mutuna AVC boyi abiki instantanément donc photo zonga ba stade biso nyos to la sa batuke mankiona ezali sumu mankiona oya sala kango okota lifelo lukanzambe bazambe belen nzamba pesa biso bazambe bereto lukanzambe to ça la originalité parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, Jésus-Christ est Seigneur. Amen, 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 l'homme de Dieu. En tout cas, merci, c'est bien dit. Et ça la question moko, et ça la question d'actualité hein, permettez-moi na tout en gros pour on désolé ka vraiment mes corona network donc na réseaux sociaux makambo ya pasteur Mike Kalamba ina Peniel oh lelo toyoki asengi papa bana na pardon asengi batu nyonso ya blessaki na ba sortie médiatique na e modelo a popola ki papa bana na pasteur Mike Kalamba ya loba na e makambo nyonso akokai ko loba to ebi makambo wana ça sert à rien na bandelango mais asengi pardon na ebité en tant que l'homme de Dieu tant oyoka ki yango et ça lui ndengeni tant oyoka ki makambo je croyais que ça va base ya internet na côté Instagram ngamo na vérifier na mon message et j'ai compris que nzamba ko sarate biso to yebaki que Peniel a finir beau parce que ce n'était pas lui Peniel azaki na c'est ya envoûtement makasi parce que a komaki instrument au diable a utilisé pour apengwisa batu. Combien de personnes oyo ba bongola mitema na banzembo ya pasteur Mike ba sambela na église na ye ba mona loboko ya nzambe na nzela banzembo ne bazala édifier ba msu ba bika na hôpital na banzembo na ye mais ba yoka biloko ba yoka ki wana après ba pengwi ba bungi yo sengi bolimwisi siko batu wana nyonso sort na bango ezani voilà
Donc, elle était vraiment un instrument que le diable a utilisé pour détruire l'évangile ya Congo. Yango na osenga basala nzambe na bana nzambe to telema to sambela pona église ya Congo. Parce que tant ekoki maman, c'est une prophétie. Tant ekoki nzamba zozongi sa puissance. Il y a évangile dans le monde entier. Ils ont en Afrique, mais je parle de l'Afrique noire. Tant ekoki nzamba tombo la Afrique noire na monde. Pour ba mema fardeau ya évangile na kati ya monde. Mais il faut to teleme na babiloko oyo parce que omoni ba vona ndenge tambola e bandi na Peniel et ke na mami Tibola et talaka vona ndenge kei et puis bango nyonso pourquoi soki yango nazoloba eza vent to tambola na ba vent au diable a souffler vent moko a détruire ka basala nzambe. Mais pourquoi bango nyonso soki au sali makamno na pasteur a muto na nzoto eza ba faiblesse na ye. Mais pourquoi soki makambo leki bino en privé faut y na ngokaka na église yango ndelo ko la ke diable azolata batu pour affaiblir puissance ya église na Congo pe na monde. Pourquoi ne pas réclamer bino mbale oyaka na église? Voilà, lelo est-ce que pasteur Mike Rozongi la pesusu mama bana na e Peniel? Wana ezali décision na ye moko lokola mutu parce que on eza vie ya mariage, vie ya couple. Mais biso na kati évangile nous sommes contre. Basi nyonso oyo osali relation privée et secrète na musala nzambe oya kokwisa yango na kati église. Tu ne combats pas un homme mais tu combats l'église de Jésus et tu auras un problème avec ce Jésus. Amen. C'est bien dit en tout cas tous déplorer comportement wana de l'homme de Dieu à l'obiango donc ce robima qui na prophète moko to na pasteur moko za ba vie privée na bino ko yana ngoto ko tisa église corps du Christ mobimba pour bozo bungisa ba âme perdue ba âme wana makila na bango ozana mutu na bino donc ko payer prix nango donc voilà même yoza femme mariée au bala pasteur maka nyonso bosala na pasteur ko yela biso na internet te to poza na posta nango te wana penda to boyi yango donc voilà et c'est le grand photo télé mais on pense au télé mais nango te et so qui est vraiment mabé à la lueur où va les choses makamuso qui est mabé pour na évangile na biso et surtout église corps du Christ. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu prophète Emmanuel Mbumba en couleur église au lobby très bien et ça n'a rien Miefa, mission évangélique, le fils d'Abraham. En face, il y a école Saint-Joseph. Donc, et ça, c'est juste un triangle Awa. Donc, tu as la ville, il y a Kinshasa. Oui. Dans la commune, il y a Lemba, quartier Rigini. Okay. Référence na biso so commune na triangle campus ali nzelo e kaboli route oeke monga fula toba Congo na route oeke université so commune na triangle wana to e mona école ya munene ya basango ezali centre professionnel Saint-Joseph eza école to za juste en face to pesi avenue te parce que eza avenue basali sike eza avenue moko za na 10 parcelles à pamba mais comme na ezali coffre sacré et ebani penzate mais référence na biso ali école Saint-Joseph pour yango et eban na mbaka tous les jours donc mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche sauf lundi et ça la journée na ya prière na passer la journée mobimba na montagne donc okoko luka biso même oza musika WhatsApp ezali opérationnel 24/24 ozali awa benga biso na plus 243 89 98 88 801 yango ezali numéro na biso ezali opérationnel obengi biso na baka nyonso ozanango yana osenga maman so boko lexa moi image batu ba mona que nous sommes des prophètes des ministères toi na adresse o luki biso l'ingénieur d'af mbama so ko ko aider biso image leka ou ndeka to lo baboye image pe koko leka. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a image wana pour na bande ko besoin de partout. Bon on a comment ça baza ko utiliser mo salinae le prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Voilà. Yala lipambo linzambe ya pesi ba congolais mo salina nzambe ya solo oyo azali ko sala ba miracle ya ndenge na ndenge na kati ya mboka Congo Kinshasa pe ba Brazzaville Bakisaka le monde entier. Il s'appelle Prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Il y a église Miefa. Oui, les amis, Awana Rigini, référence triangle.
yana ngai bana Brazzaville bamonaki bikamwa na bango bakakatani batambola baveugle bamona baye bazalaki na problème mabota bazo basolution na bango ebongo awa na Kinshasa koloba te bamingi baluka misala bazwa mpe ya mabala babali nyonso na nzela ya l'homme de Dieu le prophète Emmanuel Mbumba en couleur oyo nzambe azali kosalela ye très puissamment yaya na bombela yo sete te olingi bikabwa olingi miracle tala moto oyo nzambe azali koutilize yeyo le prophète Emmanuel Mbumba en couleur secret ya réussi pour un problème na yo ozala mikili ya poto États-Unis, Canada, Europe, Afrique, pe mokili mobimba. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était là les images. Au moment du comment Zambazo Sali la Moussali Nae, tout le monde m'a pépé à Siki, hein, prophète Emmanuel. Donc, vous avez vraiment pas prophète, vous voyez, vraiment si quand même, vous avez loco et Nzambé, on te verra la chose de Dieu. Tout le monde a comment un miracle, aux autres à Kitoko, service aux autres là. Tout le bani, ils ont Nzambé. Donc, naza jeune prophète, mais naza prophète jeune. Okay. Ça veut dire que bandi Moussala Nzambe Kala. Donc, c'est depuis 96. Okay. Nous avons dit que c'est l'ensemble de ministère prophétique, le prophète. Bon, merci beaucoup. Ah, c'est tout le média. Donc, tu as précisé c'est tout le média. Le média, tu as dit parce que nous avons fait donc, nous avons fait ce bima, tu ça, tu vas bénéficier. Donc, voilà. Bandeko nyonso oyo bazolanda biso ko hésiter te koluka nzambe na nzela na biso parce que ngolu ya nzambe ezali vraiment disponible. Amen. Ngolu ya nzambe ezali disponible. En tout cas, c'est la première fois l'homme d'étoile est na média na émission Betty Masengu l'international. Donc message oezo kende international. Donc kende partout dans le monde entier. En tout cas, ndeko zolanda biso kanyon sozana yango. Ozana problème ya libala, problème ya kobota, ya musala, yo ozana monde entier, ozana na Europe, Amérique, Asie, okenda poto mikando swakate 10 ans, moninga ye asalika 1 mois 2 mois ba pese mukanda, musu asali inane azui mama ko résident, mais yo bando kenda mukande sala tozaka sans papier. Donc l'homme de Dieu azana musala kutu na parlons même pas ozana ngote na poto. Musala nzamba azana ba kawana ebele azobondela pona ngo et puis nzamba zo sala, bato bazo ba mikanda, bato bazo misala bato bazo témoigner et surtout pe ba député oboza ana Kinshasa l'homme de Dieu aza peut na ba député belé ba OK simba ba kisi ba okota banda kwa nganga ba sacrifice zo salema po abima kaka député son élection l'homme de Dieu akobonde la pona yo okobima na élection wana donc ndenga pesi message pona mosali na pona président na biso président Fachi toza na konti message wana ekoko kisama et ndeko zo na biso za na problème ya prostate, cancer, maladie, nyonso yomoko, la diabète. C'est possible avec le miracle et Dieu a vraiment derrière Moussa Inaepo, Abi qui sa una maladie, rien que na prière. Ako bonde la po na yo donc okozwa vraiment lobiko na problème so tungisa yo ezalme problème ya santé problème ya foyer na yo vraiment l'homme de Dieu azali to lukaka basai na nzambe baza dans le vrai to tikaka oyo bazokende na ba makiono bazokende na ba kisi bazokende na biloko moko ya malamu te lokola basai na nzambe oyo baza dans le vrai le prophète Emmanuel Mbumba en couleur bobenga ye na numéro apesaki na rappeler binongo lisusu pour la meilleure audition plus 243 89 88 89 98 88 801. Je reprends encore plus 243 89 98 88 801 et ça peut écrire wana prophète Emmanuel Mbumba en couleur numéro na izawana anytime azalara free sur benge na WhatsApp pour lié à kosololo na yo. Donc merci, nous sommes à la fin pour se séparer. Je sais pas, un dernier message l'homme de Dieu. Dernier message pour la bande connue sur la zone d'Abisso. Batela Nzambe jusque là même si vous allez qui dessus ma basala Nzambe. Vous allez qui dessus na makamune sur salemaki mais ba que Jésus-Christ
revient bientôt. Zongela nzambe yope mutozana masumu. Yesu azana na porte ya kufunga mapona kuyamba mutu nyonso oye epana ye. Jusque là Yesu azana porte motema no azobeta. Aozela kaka val na yo ufungola akota ozwa oyo ya mutu ya nzamba bomsi pona yo. Merci na mama pona invitation. Merci na sage ya mboka. Muto yo biso basala nzambe te dimi sagesse na ye. Salomon ya tango tozali Dino Becherel nzambe apambola ye. Merci na yo et merci na notre réalisateur papa Dave. Merci beaucoup bana nyonso ya mission évangélique le fils d'Abraham nzambe apambola bino et je salue mon daddy, mon pasteur, le big prophète Emmanuel Lumbu et l'apôtre Gilles Mawana. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Mbumba en couleur. Nous sommes à la fin en tout cas. J'ose croire que cette émission vous a plu. Si cette émission vous a plu, dites merci à moi Betty Masengou, la journaliste internationale bien sûr. Dites aussi merci à l'ingénieur Dava Mobama pour la réalisation de cette émission. Et dites merci également à celui qu'on appelle Sage Mboka Dino Serge Becherel. Donc en tout cas big up mon frère, on a de tous les temps, donc anytime à Evi Masolo, très bien, on a vraiment parlé donc quoi. Merci beaucoup à tout le monde, que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la fin. L'homme de Dieu Azawana Yambaka chaque jour dans l'église à Pesibido déjà par référence nyonso ceux qui ont un problème à tas de loin nzambe na ya ko salela yope au témoigner attend en ligne à ko bonde la peau non ben au besoin na Kinshasa bolimbo kutana l'homme de Dieu boya na église place à Pesi et référence église Miefa donc zana Rigini. Donc merci, nous sommes à la fin. Merci beaucoup déjà à Champion Kayembe depuis Dubaï pour y aller en Arabie, sont en ligne en direct depuis Dubaï. Donc il y a bonne salutation, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Saïd Benecha, moi na mère, Madame Bakadi là, salutations à vous, salutations à toute ma famille, maman Katiba qui c'est ma maman chérie, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bisous à tous mes enfants, que Dieu vous bénisse. Joyce Davlin, en tout cas, le bi classe DG Bandi, Nzamba Lola apambola bana classe nyonso abatela bino apambola ba parents nyonso afin que tous soient vraiment charge, tous assumer ma responsabilité en tant que ma parent. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Au revoir, bye. Voilà, ciao. See you.